Bonjour et bonsoir na bana union so ya Flemmon HD tikete kimé ya kolon Nzambe et bana kozala Nicolas Bomo ila bino Oizali molobeli na bino le pape de la presse congolaise hein le pape papouche hein histoire cachée na bino ndenge bombesa na kozela ngo toye lisusu na pesi mbote na ngana mo boss madame Dembo Wembo moi c'est Mandefu depuis Paris na pesi mbote pe na pesi mbote na Alino de Nazareth Mbote Sikazali, puis la personne Mbote Nangana honorable Alain Boïka, hein, Ngalema ini toujours, monsieur Mbote, merci honorable. Puis la personne Mbote Nangana honorable Rigobert Takumundi, hein, Rigobert Takumundi, il y a Baleki, il y a Mobatika Baleki n'a été, nous la Kakando, la Kakinga, merci. Puis la personne Mbote Nangaï, la Pablo Kuhn, les grands déclarants la Kacha en Londres, hein, nous avons la Bakoli Nangando, la Kakinga, monsieur Mbote Sikazali, puis la personne Mbote Nangana Eyong Nkumu, l'héritier sacré, la Kacha Mutikile. Moi na mbinza toko ya tongo na ebete yo kosa kanote nazalo kola baku nazo la kaka pe la pesi mbote nanga no les grands shooters na katanga lema Kevin Matadi pe la pesi mbote nanga na Odule Manzaka moi Nzambe pe la pesi mbote nanga yi tous les familles kayibo mobimba na pesi bino mbote bisika Rosali émission na bino histoire cachée lelo toyeto solo na bino tozobeta di solo oyo za ko circuler na kati ya République démocratique du Congo précisément biso bana oyo tout le monde a Katia ville en Kinshasa hein phénomène fille-mère tout beta masolo to ibandeni ya kosola na bino hein ndenge kana mesana ko loba été beau commenter beau s'abonner beau liker ba critique na bino ba suggestion na bino yango esala ka été émission oyo ezala toujours likolo kaka ndenge bo mesana ko zelango hein yo muto na bandi ko commenter te tozela kaka yo hein banda ko commenter ko te tokola hein s'abonner tinda pe balien na yo tinda ba suggestion na yo ba critique na yo et pour ça la bien pourquoi les loba na basi bazobota pamba mona moso ko mona ye azana 18 ans 19 à 20 ans mais azana bana misato pe bana wana bazana papa moko te mwana azana tata na ye phénomène yango eza basé na nini pe euti wapi soki totali ba parents na biso ba maman ba bota biso na bana lelo différence eza makasi ba maman na biso omona ba boti biso kaka na papa moko banda vile bango mobimba mais tokotala lelo par rapport ya bana ndenge viezo kendele na République démocratique du Congo phénomène wana ya fille mère ezoko circuler mini eza vraiment nini pourquoi phénomène yango eza ko circuler tu peux sa faute na nani et pas ba parents ou bien tu peux sa faute na l'état ou bien tu peux sa faute na ba musicien tout ça na pour ça tu beta solo wana to solo na bino vraiment ezo sala biso passe mingi ba parents o ba boti biso ba tanti biso ba classe ba tanti biso pour être lobby peut to bala lobby bande na biso basi ba kutana na bibali moko ya bien oyo ke lobby ba koki koya ba bali bango ba parents na biso ba sepela mais yango tozomona te na kati ya République démocratique du Congo lelo bana basi nde ba komi ko fingisa ba parents na biso lelo bana basi nde ba komi ko yokisa ba parents na biso passe na motema pe okomona ke lelo soki totali na kati ya ville ya Kinshasa bato bazo kufa mingi ezaka ba chef ba koko ba parents bazana mais ba jeune nde bazo kufa pourquoi yango lelo na pour ça tout sur la vie tout beta vraiment du solo wana et pour ça la bien tout ça na pour ça phénomène wana ici tu peux sa faute pas ba parents ou bien tu peux sa faute et pas bana ou bien tu peux sa faute na kati ya ville de Kinshasa pourquoi bana biso lelo balingi ko yoka biso te makambo nyonso tozoyebisa bango eza na nzela nango bana balingi ko yoka te yango tozosenga ke bana na biso ya basi bazala ka serena ba mama na bango bayoka kananu toli oyo ba mama bazopesa biso toboti bana ebele neti mutolokola ngana boti bana 12 na tata moko na boti bana nanga 12 na tata moko bana nanga ba nyonso baza normal mais bana oyo bazoyoka te yango na penza bazokende kobota abota wa atiki aboti wa atiki soki bazalaki nde bazolanda ba conseil na biso ba mama mbele bana wana bakoko bota na ba tata ebele te pona boyoki ya tata nanga na mama nanga ndenge tata nanga na mama nanga pesa kinga conseil na yoki laki ye nyonso wana oyo azako loba yango na nasengeli kobota na mobali moko bo bana na biso lelo nde po balingi bilinga linga mingi
amoni moto azana mwa 100 francs ye alandi ye tant mususu komona ke camarade na ye azana mobile ne azaya malonga ye pe akomi kolanda kuna le akomi kokota na mulongo ya mwana wana yango na bana na biso bazo beba nazasi ke bozwi réponse ndenge mama na biso oti kotalisa biso mama atalisi biso ke bana bazo tosa bango susu te ke na ntango na bango babandaki koputisa na pembeni ya bamama na bango yango moni ndenge mama biso alobi ete yango esali ke bango babota kaka na mobali moko bozwi conseil na bino oyo mama na biso oti kopesa biso soki vraiment conseil mama na biso apesi biso tosaleli yango ekozala malamu mingi eza mpe kaka mpona bana basi te na biso mpe bana mibali po zemi eyaka kaka epa mwana mwasi yango moko kaka teke mpo mwana mwasi afanda zwi zemi bala yango epa mwana mobali apesi yango mpa ya mwasi ndomonaki mwasi ya boti biso mpe bana mibali eloko nini ezosala ete ke lelo oyo oboti na mwasi oyo lobi oboti na mwasi oyo lobi wana kuna oboti na mwasi oyo okomona mwana mobali aza na age moko ya moke aoza na 20 ans 21 ans 22 ans okomona mwana mobali wana aza na bana mibale aza na bana misatu mais na bamama différent pourquoi tozosala bongo pourquoi phénomène yango eza nini pourquoi kaka na République démocratique du Congo ke etangami kaka ke bajene nyonso il faut bazala kaka na babasi misatu 4 ke babota na bango mais na ntango bapapa na biso ezalaki bongo te ngai neti ngai moko wi naza exemple na kopesa exemple ya papa na ngai ti azali wana aboti biso nombre ya 7 aboti biso kaka na mwasi moko mama na biso kaka moko sikoyo pourquoi bana mibali ya toro oyo bazokoka kosala ndenge bapaka na biso basali te ke bafanda na mwasi moko du début jusqu'à la fin pourquoi bana lelo oyo bayokelaka bapara na bango te bana lelo oyo yo bango bakomaki kilelo bon kilelo yango ilingi koloba nini eloko ezokoboma bango eza nini bapareil oyo baye kobimisa bapareil soki bandoike bobengaka soki banini wana yango ezokoboma bana basi te yango bazokomipesa mikabi na ye sans même kosala contrôle komiyeba ke naza mutu il faut naluka oyo moko kaka oyo ngai na kosala na ye vie mais epai na bango ezalaka te soko oyebisi azoyebisa yo ke itali yo te itali ngai nasi na koli yo mutu okobala ngai sikoyo ngai tata nasala ndenge nini seke bana lelo bazotosa bino te bazotosa biso te ata moke te jamais kutu azotelemi na yo azotombokela yo mpe para ebongo wana eza kotosa azotosa te siko conseil nini okopesa bana conseil na kopesa etake naza parent il faut biso batata to ba parent en général to bande kopesa bana na biso conseil ko éduquer bango ko yebisa mwana lolenge ngai para na balaka mama na bango lolenge nini na bandilaki ti to ye ko sala libala to bote bango to kolisi bango pe balanda lekolo na biso mais soki bazoko landa kaka de banda kaka bongo bako banda ko bota chaque mobali mwana bo wana oza soso na mutute obebisi ke mutu na yo ke mwasi na yo bamizisi lelo bango nde bato babebisi mpe mukili yango mukili bebi pona bango tala nano na ebinel na bango bazoko binisa bana basi tala ilatelo bazolatisa bana basi isa kitoko te bapara pourquoi tozoko kima kotala meme na ba television isika moko na bana pona banzembo na bango pe buzoba musique bazobeta mpe za na sensité wana penza bakoki tokoki comparer bango na ba musicien ya kala te le véritable musique ba musicien oya kala siko conseil nini yoko pesa na l'état na biso pona ndenge ba musicien bazolatisa ba danseuse mabe mwana na ngai ba l'état elelo ya basaka ndenge moko na kokoloba l'état za wapi l'état ye mutu azo permettre bango avoir abimisa nzembo bakendaka wapi bakendaka na l'état mais l'état mutu azo kopesa bango privilège soki l'état penza mimonisi ke naza l'état ngande naza na droit naza na autorité bakoki kosala ngo te parce que l'état azo kotika bango laisser faire et yango wana omoni bazosala bêtise tobina kolanda
conseil au papa na biso ayebi na kopesa biso réponse yango na papa na biso ayebi na kopesa biso ke bana mibali tokomi matoi mangungi ke bana mibali tolingi koyoka susu bapara na biso te nga vraiment na kofélicité papa na biso oyo ati koloba na biso na kopesa papa na biso malongonia na réponse oyo ayebi na kopesa mpe na conseil oyo papa na biso ayebi na kopesa biso na sepeli yango makasi yo jeune garçon oyo ozotala nga conseil oyo papa na biso ayebi na kopesa biso salela yango nazoloba kaka na bino te nanga moko mpe na sepeli na conseil oyo papa na biso ayebi na kopesa biso vraiment ekosala bien totika phénomène oyo totala nanu lobi totala kaka lelo te ke esengo ya kobotisaka bana bato totala ka lobi eloko nini ekoya kaka bana na biso wana est-ce que bakozala na bolingo ntango baomona ke baza mama moko te est-ce que bakozala na bolingo wana tosalela conseil oyo papa na biso ayebi na kopesa biso ekozala vraiment malamu mingi ebongo lelo phénomène ya bana basi bino mpe bana basi ba jeune fille oyo bozotala ngai na âge oyo oza na ngwana soki 25 ans soki 26 ans 24 ans 23 ans 22 ans elakisi kaka ke il faut obota bana 4 na batata différent oui ozosala kibolenge na yo ozotala kitoko oza nango ozosala kilelo elobi eloko te kilelo elobi eloko te totalela lobi ndenge kaka phénomène ozoleka lelo ndenge bazoloba rendez-vous na kibotata jeune fille kokanisa teke lelo soki ozwi teinture otie na mutu ozwi kabelo ya mai otie na mutu ozwi pantalon ya kilelo olati ozwi doni olati ozwi libumu otiki libanda ozwi sous-vêtement na yo otiki libanda obe ozwi tatouage omibeti na nzoto ki omilakisaki yo nde bayebaki te oza mwasi ya kitoko ndeko nanga mwasi vraiment nakopesa conseil totika alir wana ozamona mwasi ya kitoko balobi kitoko ya mwasi eyebanaka na ndako ya libala kolanda bavant oyo te ezoleka lelo bamipepe ezoleka lelo ya kibolelo ekoportelo na eloko moko te lelo osala bongo mpo tata no aza envie mama no aza envie ebongo lelo soki papa wana aza susu na bomoi te mama wana aza susu na bomoi te bana wana okotelengana na bango okotia bango wapi eloko nini ezosala ete bino bana basi il faut bozala kaka na basi il faut bozala kaka na mibali 4-5 eza eloko nini tozobota mibali ebele mpo tozolanda conseil ya baparent na biso te ozolanda conseil ya baparent na bino te so eloko nini esaliki bino bolandaka conseil ya baparent na bino te eloko ezosala bongo eza kilelo nde ezosala biso bongo kilelo nde ezosala bino bongo entourage ya bacamarade entourage ya bacamarade yo oza na combien de bana naza na bana 5 oboti na combien de mibali 7 so conseil nini okopesa na baningo bana basi oyo bazotala yo ke bango mpe babota na mibali ebele te conseil nini okopesa bango conseil oyo nakopesa na baninga na ngai ya kobota na mibali ebele mpo ekomela bango te fu balanda conseil ya baboti oyo baboti biso nga lelo oti naza komi na bana 5 eza kolanda conseil ya baboti oyo baboti ngai te mutu teti elekaki ngai mingi nabandaki koyokela bango te nakomaki lokola ngai nde naza likolo na bango bango baza na se yango nde ekomisi ngai ntina niveau oyo merci na réponse oyo ndeko na biso mwasi ayebi na kopesa biso botala ndeko na bino wana aza mpe mwana mwasi kitoko lokola yo aza mpe jeune fille lokola yo me tala ndenge auti koloba na bino ki aza na bana 5 ki aboti na mibali misato bino mokanisi ndenge aleki alobana ezosala mpe mpasi na motema alobi nini ke azotosa abandaki kotosa baparent na ye te ke maloba oyo bapapa na ye babandaki kolobela ye abandaki koyoka yango te yango esali ete abota na mibali misatu bana 5 lelo ndeko na biso ya mwasi ye wana komi koregrete vraiment esali ye mpasi mingi na motema esali ye mpasi mingi na motema yango nazokontinue koloba bosabone toujours na chaîne oyo Flame Monde HD bokozwa baconseil émission nanga ezalaka uniquement mpona baconseil tomeka kochange na makasi oyo mama Dembo Wembo azosala ya koyeba na kopesa bino babilengi oyo ya koyeba na kopesa bino bajara baémission ya boye
vraiment soki to saleli maloba oyo ba parents na biso ba ebina kolobela biso na maloba oyo ndeko na biso moi si ebina kolobela biso et que ça là vraiment bien et que ça là vraiment bien to e bana ko sela kibolelo te pourquoi ce que to tchape bazani le loto tchape nini c'est que ils appellent na biloko mususu oyo sala yeke te biso ba jeune to banda ko bota pamba ya liboso ba para oyo ya biso soki ba bota ba mama oyo ya biso ba bota na mibali moko d'abord bango liboso ezala yeke non mobali po abala mwasi il faut ba parents baye ba famille ya mwasi wana bazalaka ndenge ni donc bango déjà bayebi tant yo mwana yo proposer bango no papa na moni molongani moko boye ba tuna na famille nini tant yo lo ba famille ba sono na famille wana ko sa nini kokota te mais pas na biso lelo elo ebomi nanu eza tout d'abord l'église de réveil ne yo boma makambo pourquoi lelo soki yo ye obala mwasi pasteur sika mwasi wana sambelaka alors le bagino total nano état d'âme ya mobali wana mais soki mobali azana mbongo to awuti poto pasteur atala état d'âme ya mobali wana te mais soki ozana bozuité il faut d'abord batala nano état d'âme ya mobali wana ezana no 1 et de 2 lelo oyoyo l'état na biso azo kipe jeunesse te comment lelo yoza na posa okende obala mwasi po mibale ebele ba jeune ebele baza na posa obala mais omoni na tango kala libala ezalaki nini ezaki symbole o to benga farti ya libala ezaka symbole mais lelo ekoma c'est comme si famille ya mwasi elinge bonga po ba obalisa mwana c'est comme si ndike ba oteka mwana bango yozo sa musala ba futaka $70 $80 mais ok po bala ok na voie normale osengi farti ba osenga $2500 so yebisanga yi na $70 ou $80 yozwaka po kangisa $2500 quand et puis biloko mususu ba osenga wana ozwango wapi yango zo mona lelo yo pressé eleki alors oboti na mwasi oyo mwasi akoki ko supporter mpiaka te po bango pe ba jeune fiango ba ebite ndenge nini ba supporter mpiaka bango balinga ke mobala za déjà na nyoso parce que lelo so okina na famille ke mwana na biso azui mobali ya malunga yeba ke mobala malunga neza po azana mbongo na ba famille koma bongo so okina azwa mobali moya bien c'est que po azana mbongo oh mobala bien za o azana mbongo te mobala bien zali mobala azana responsable o yebi valeur ya mwasi on comprend donc na ba parents na l'état na l'église nde bazana kati ya makambo nyoso zo mona lelo bon conseil nga na opesa na bana na biso abasi ya lelo tango mobali ayeko luka yo ayeko proposer yo biso mabe lelo ekoma mibali ya lelo to bande kona biso abasi ya lelo donc pona ya monike na po mobala linga ye mingi po mobala ndimake alingi ye il faut apesa ye sexe bande kona biso abasi yo ozoye pa mobali o milati na ndenge moko boyoke no na même sous-vêtement no akati mobali déjà omona ke na lati sous-vêtement ya orange alati sous-vêtement ya rose ndeko nanga mais ba mama na biso ezaka bongo te mama na biso po mona même kutu singlet tena kati o mona ndenge ni bande kona biso abasi ya liboso bo bongisa nanu kolata lelo baloba ke no biso mibali to violer basi mais banani babanda ko violer biso eza basi na ilateli na bango eza ilateli mwa mabe et puis balingi susu koyoka baboti te balingi koyoka conseil te bango bazomona neti kilelo hein ba parents na biso bango ba yebiso eloko te bango nde kilelo ba android oyo nde yo kokotsa makambo akilelo nde zoboma bandeko na biso ya basi yango zomona et puis impolitesse eza makasi salité ozomona e jeune fille po alati nde ozomona kitome ke nota la place azola mukela mawa merci na réponse oyo ndeko biso mobali ayebi na kopesa biso vraiment na pesi vraiment azana raison au moins na mundeti mwana mobali azo sala bado futi na fin du mois salaire ya $100 $80 mais accueilli pour akene ko proposer abala mosi na ye bodu pesa ye facture ya $2700 il azo futa ma $100 azo futa ndako $50 pour akanisa $2700 ngo na baneni pe na kati $2700 wana wenza kaka mbongo ya facture ezabela mbongo oyo basengi surtout ko asomba babilo tukaniso mbala zana raison
parents na biso botika côté kabana libala eza côté ka mwana te bon diminuer moi fartir c'est que les lois qui fait le phénomène que bana basi bazo bota mingi eza pour les bino mo comme bino mo ba parents bozi bana côté bana bino cher mais parce que j'ai raison même ça na posa bala moi sinaye bozo tire facture à $2,700 $2,500 na salaire à combien biso mo toyebi vie o tozo bana ko mener na kati ya République démocratique du Congo misala les athées tozo tire les montants na cher ba parents toyemesana na koteka bana te tobalisaka bana mais totekaka bana te tomeka ko réduire mwa ndambo ekosala vraiment bien ekosala vraiment bien mbala sima nazoya mpe mpona leta nakoya mpona leta na bagaranti oyo bakomi kopesa bato na bandambo lelo oyo ozomona mokili ezokenda kochange eza bango bana basi mpona nini bazochange bongo koyokela bapare eza te ozomona soki otali na elateli na bango eza ndenge ya bamama ya kala te elateli mpe ya bana mibali eza na ndenge ya kala te ozomona bataille basse ozomona bilamba mikuse donc nyonso wana ememaka mwana mwasi seke azoyokela bapara te mais soki ozolanda conseil ya bapara mpe ozopusana pembeni ya bapara mwana mwasi pusana pembeni ya mama na bino na ngonga kala tozalaka ava bolala omona mwana mwasi ozopose bakestion kote mama okoyoka conseil oyo bakopesa yo soki osaleli nde obiki na vie alors ezalaka bongo ezala mwana mobali soki ozopusana pembeni ya papa na bino a chaque fois obanda koyeba makambo ya kala na ya lelo epi ekosala ke oavance na vie na yo mais soki ozopusana na yo te c'est vraiment okoderoute okende ti okozala mpe na vie ya bien te omona yo moko osala nini obebisi vie na yo parce que oza pembeni ya bapara na yo te omona bamosusu neti mikolo oyo papa alalaki deja ye aza na ye libanda yo papa nde aya otoke ndaku to mwana ifo ya otoke bapara na yo alors wana nyonso ezomemake bana bazala vraiment na éducation ya malamu te alors bana bolanda ndenge ya bapara soki olandi te vie na yo ebonga te bino mpe baparent natake kaka bana te bino mpe baparent oyo boza bairresponsable quelque soit difficulté ya vie ndenge ji balobi toyebana kozwa charge na biso toyebana kozwa charge ya bana elakisi te ke papa soki mosala esili il faut mwana bana komonela yo pourquoi lokola yo ozosala susu te nde mwana akoma kolesa yo nde mwana akoma komatela yo mwana akomi kogangela yo mwana akomi na kokota aire nyonso oyo alingi mwana azokota ndako 23h0 parent mwa olobi eza te soki parent olobi mwana na ntongo akopesa mbongo alipa te mwana na ntongo akopesa mbongo akolia te pourquoi bongo ata mosala eza te oza na droit ya kodike mwana na yo soki kobeta esengeli obeta soki kopesa punition esengeli opesa punition baparent bozala faible te liboso ya bana bozala faible te elakisi teke na souffrance na yo oyo oza nango il faut mwana abana komonela yo baparent botika biloko wana soit charge soit responsabilité ya kiboparent mwana monela yo te mpo lelo yo mosala eza te to changer vraiment ekosala bien napesi mbote na ngai na mobose madame Dembo Wimbo na mwasi ya mandefu madame azosala nga nazala oyo naza lelo napesi mbote esika azali mpe napesi mbote na ngai na Alino de Nazareth bato bazokosala ete mission oyo toyebana kokitaka topesa bino makambo oyo bemission mosusu bapesaka bino te Alino de Nazareth pesi mbote esika ezali mpe napesi mbote ngai na honorable Alain Boyika Ngalema ini toujours tosensibilize bana nyonso ya Ngalema bana mbinza bosabone massivement na Flemon HD bomesana kolanda kaka émission ya boye mpe susu mbote na ngai na honorable Rigobert Takumunde ya baleki nazozela kaka napesi mbote na ngai na Pablo Kuhn le grand déclarant na kati ya Rwanda pesi mbote nazozela kaka ndongo na kaki ngai mpe napesi mbote na ngai na Eyong Nkumu héritier sacré mwana mutikili mwana mbita toko tongo pesi mbote seke ezali
Prepesi mbote na ngali susu na Odile Manzaka mwasi Nzambe na famille Kaiba Mobimba hein oyezalaki oya bino molobeli le peuple de la presse congolaise le peuple papouche hein car ndina mesana ko loba ete bango fier ngalo lendo bango fier ngalo fungu yo mutozo kota tembelanga na kosukisa no na koloba na ote na vie kuwele la te malembe okukuma ata lelo comité lobby okukuma hein tokutani malasima boyiba na ko s'abonner ba critique na bino ba commentaire na bino vraiment eko sala bien tikete kimé ya kolo Nzambe tata et na ko zala likolo ba bombo na bino bye bye.